Bon, premièrement, Bonnette, je dirais que c'est une amie, c'est une sœur. Donc, elle était vraiment tout pour moi. Parce qu'il y a des choses où on a peut-être ça ensemble, ou peut-être à Salana Moutoumsousoute. Mais je ne suis pas venu ici pour étaler vie privée naïe. Mais ezalika a passi. Parce que nous avons vraiment na mawa mingi. Tant que lelo ba bengi ngai na ba 12 heures pour annoncer ngai que Bonnette a koufi. Batuni grande sœur naïe, topé bande kwa famille naïe, corps naïe ezali wapi. Ba esenga tozo kende siko na cinquantenaire. On a démarré Moutou Kanake rapidement dans cinquantenaire. Quand j'ai vu Bonnette, na Moutou Kao Bayaki naïe, à Lali, Nathalie, la bandi kolela. Na ko supporter te na mona ki ngo donc on dirait film. Je me suis dit na bi nzoto oyo eza eloko moko vraiment eza eloko moko pamba. Parce que Moutou aza ko ça la fierté lelo ya enseignement na kati ya mboka na biso. Akufa kaka boye. Abela qui c'est vrai mais kobela ngo pe na ebité malade yango umeli penza te. Je m'appelle Francis Elombe. Donc, on a confirmation et belé bazali na ba doute ba été ndeko na biso ya na biso leki na biso atiki biso na mokolo ya lelo. Oui, madame Elombe a koufi brisque que a beliteni ntala lika ba koufi non. Madame Elombe a belaki lelo azalite atiki biso. Depuis combien de temps ajouté un délai pour sa maladie mort il y a tant de bon, ce qui totali dernière visite na école, ezaki visite ya ndeko na biso sous le kauka. Dernière visite na ye ezaki wana. Ça veut dire ce qui beaucoup na dernière visite, après dernière visite wana nde après moi quelques jours ndeko moi santé bandaki ko déranger ti ngonga ya lelo nzambe azumolimo na. Oui, à côté de l'hôpital, à équipe Kobima, malheureusement oyo est tombé lelo. Donc message ezaka que bandeko nyonso bazo sala ba live na bango. Tu dis que ndeko azali star na epete pour na répondre bango. Ça veut dire to respecter ba mort. Tous en respect à ba mort pambate ndeko asala ki succès ya matalana te. Ndeko asala ki succès o ezali succès ya musala na ye ya ko sepelisa bana mwana koki ma classe te. Ça veut dire ndeko jeunesse na ye mobimba et soutien kaka na enseignement parce que ezaki na pension mususu te. Donc jeunesse na ye et soutien na enseignement ndeko pas pour finir enseignement. Donc voilà, message na ko
Bonnet
neti te na mona resima te na père bokaya ya mona benyo bébé mona benyo bébé mona mama mama sikola ngana mwana ngapesa resebo apesa resema bondela ngai maba bondela ngai mama omela nini olia nini mutatunga mama sombelo bava ya ngabe basomba na barela nga eleki amoni eleki kosomba mama bava ya mela kaka olela akomela Amoleti ya Amoleti poni boko zambi Ambo permette bopola nini permette bopola nini permette lomba kene pola Amoleti lombe 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 Moneti moneti yote moneti yote ya moneti star onde comme à mort star comme à mort ote star bomba gaelongi ala gaelongi tana daga kashine alumba kwa kashine no atka banda moneti ya moneti ondo Samandini Zambi. Merci beaucoup. Nabi ke presse bozali ebele pe bazoloba o bakoki koloba otozomona ba live ezo salama toyebi ke soki mutu akufi na mutu apesaka ba interprétation na ndenge na ye mais mutu ayebi liwa na ye ndenge akufi eza kaka nzambe. Ça veut dire nzambe ye moko ayebi maladi nini oyo ndeko na biso akufi. Ngai tobotami 6 3 filles 3 garçons ngai nazali 5e. Il y a 3 filles, 3 garçons. Il y a 5e, il y a 4e, il y a 3 filles, 3 garçons. L'internet, c'est que tu as combo directeur pour défendre la mboka constamment. Mais awa, je m'appelle Francis Elombe. Donc, on a confirmation et belé bazali na ba doute, ba été ndeko na biso, ya na biso, leki na biso, atiki biso na mokolo ya lelo. Mais ndeko pardon nini pena madame Elombe na liwa exactement ezali lo batani ba yeba na yango na lobi ete mutu ayebi suite ya liwa na ye ezali kaka nzambe pamba te ngai nakoki koloba x bandeko mpe bakocontredire ngai e mutu koto alobaki boye na yango topesi kaka message ete mutu ayebi liwa na ye ezali nzambe ye mutu. Oui, Madame Elombe a koufi brisque que a beliteni intala likabo koufi non. Madame Elombe a belaki lelo azalite atiki biso. Depuis combien de temps azuta ebele to esa maladie moko ya temps mokie nde memi nde kona liwa. Bon, ce qui totali dernière visite na école, ezaki visite ya ndeko na biso sous le kauka. Dernière visite na ye ezalaki wana. Ça veut dire ceux qui beaucoup na dernière visite, après dernière visite wana nde après moi quelques jours ndeko moi santé bandaki ko déranger ti ngongo ya lelo nzambe azumolimo na à côté de l'hôpital abimaki pe malheureusement oui à côté de l'hôpital aki pe ko bima malheureusement oyo tombé lelo donc message ezaka que bandeko nyonso bazosala ba live na bango toyebi que ndeko azali star na ye pe te mpona répondre bango. Ça veut dire to respecter ba mort
tozala na respect ya bamort pamba te ndeko asalaki succès ya matalana te, ndeko asalaki succès oyo ezali succès ya mosala na ye, ya kosepelisa bana mwana kokima klasi te. Ça veut dire ndeko jeunesse na ye mobimba esuki ye kaka na enseignement parce que ezalaki na pension mosusu te. Donc jeunesse na ye esuki na enseignement, ndeko pa akufi na enseignement. Donc voilà message na bato bana bezo bakabula mawa na famille Elombe bakomona bino lolenge nini bakoya kokabula mawa po madame Elombe aza moto asali kombo surtout na réseaux sociaux ayebani partout au monde. Bato balingi bamona bino famille Elombe baya kokabula mawa na bino basala lolenge. Merci beaucoup. Awa nazo pesa message na bandeko nyonso oyo bozolanda ngai nebi ke ba chaîne ezali tellement belé bokomisa message. Madame Elombe azali congolais simple te, azali star. Ça veut dire to na bolingo ya sali po na mboka, na bolingo atangisi bana na biso, na bolingo asali matanga ezali na Yolo. Donc commune ya Kalamu, quartier Yolo Sud, avenue Waranga. Awa ezali numéro 23 bis, awa ezali place matanga ezali epa ya papa oyo abota madame Elombe epa ya papa oyo abota biso. Donc message yango wana les ont dit au batu nyonso bazoloba na epete pona répondre bango te. Et mais tozali na ba téléphone, tozali na ba téléphone na mutu azopesa ba version de fait na ye mpete la zoloba boye mpete la zoloba boye. Donc réponse ndenge ezaka te no nzambe nde mutu yebi maladi ya kufini. Madame Elombe na ndenge na etango botali nini esali pasi et puis appel nini ko lancer na ba epo ba ko loba ba esali pasi. Bon eloko esali biso kaka pasi ezali kaka que na mboka na biso toza na respect ya ba mort te, tozali na respect ya ba mort te, toyebaka ko respecter ba wei pamba te place oyo yakei yo yebi te place oyo yakei. Donc biso bandeko tomitikali il faut tomilengeli ntango yozosala bakampagne ya mabe mpona mutu akufi yebaki yo mpe mokolo kokufa bakosala mpe bakampagne ya mabe me na ye te mpona répondre bango. Ezali kaka mpasi mingi ya koloba xy na baréseaux sociaux. Donc voilà ndeko. Donc on comprend que l'information se circule ça ba fausse information yo za ndeko na est-ce que vous confirmer que ça ba information ya l'hôpital ya malade ya mbasu et consort. Pona confirmer madame Elombe azali na mbasu na makolo te na confirmer wana atikali kozwa mbasu na makolo te, madame Elombe azali na mbasu na makolo. Donc bandeko nyonso bazoloba ete madame Elombe azali na mbasu na makolo ezali information ya lokuta bokoyokela bango mpe bokoyokela ngai ndeko na ya famille. Très bien. Madame Elombe akufi na mbasu te pamba te biso tozalaki na ye. Bon na répondre ka wana po yango nezotambola mingi, yango nezotambola vraiment mingi na ba réseaux sociaux que jusqu'à présent on expliquer biso mais tout yeba parce que maman Elombe alaki souci de famille Elombe akomaki ya Congo mobimba mais na tango ba province ebele wa kino pour ça la même ba show na ye wana pour activité ya bana enseignement na côté ya bana ndenge ni ba bonne conduite et tout asala ba province ebele ke ndenge on na Lubumbashi ke ndeti na province et tout balingi ba yeba yo ali leki na ye propre oyebi vérité maman Elombe akufi na nini maladi ni po obiki akufi te alalela mutu akufi. Merci beaucoup ndeko na comprendre question na awa nayebi maladi oyo akufi na yango pe pe eloko ebandaki koderange ye me nakoki koloba yango na baetandolike boye te. Ndeko akufi lelo tozwa temps tolela nano ndeko tosala matanga et après tokoyeba ete to mpe tokoannonce ke ndeko na biso akufaki exemple na maladie X to mpe maladie Y. Donc kaka lelo nde tozali kaka boye tobanda kobamba moko ndeko akufi na maladie boye ndeko akufi na maladie boye mais mpona confirmer bino madame Elombe atikala kozwa mbasu na makolo na ye te, ezali information ya lokuta.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Papa na ngai akitaka salaka pa mimonisaka Koma komine lobi modis l'homme qui se confie à l'homme ngai na talela moto mokili teo ngai na talela kanzambeo soki na taleli papa lobi bakoki kukufa soki na taleli mama lobi makasi ekosila soki na taleli baninga suka bako desevoir ngayo nakati na libulu nazolelo ngayo natelelaka bandeko basundoli ngayo moto na pasi nazolelo ngayo malamu ya Yesu bolingo na ye na motema yango nde likya na ngai bilaka na ye na bomoi
nanga epolaka te o moto amokila kokikolaka ngai lobi mpe awangani kumama yawe kumama na yo yeso mobondeli na ngai nzambo okamatanga na putulu okesinga ntina na miso ya bato kumama na yo makasi na ngai yo kumama na yo natalela bobele yeso kumama na yo Flat Hotel Liseke, c'est la qualité. Flat Hotel Liseke, c'est la différence. Flat Hotel Liseke, c'est la supériorité.